oyebi ke otika merveille na zemi. Naimi yango. Mbote lido. Mbote Ibu. Naoki ke ozoke Kinshasa. Bon, c'est vrai que pour ça nanga na kati ya motema nanga ezali kokende Kinshasa. Pour nanu na ke na Kinshasa te. Balobi nanga que Kinshasa est vrai, la munene, la kitoko, la ambiance. Donc il faut na kende kuna. Na bateau ba ozela na Kinshasa, message news en pour na bango. Il faut bongisa bilia ponga naliaka mingi quoi. Naliaka mingi naliaka ebele pe bilia ba congolais nalinga kango fort. Bon. Oyebi ke otika merveille na zemi. Naimi yango. À suivre. Deuxième partie, il y a merveille to samkoni. Partie ya mibale, ya biwa merveille. Ah, ezoya, bozela kaka. Ok, bozela kaka deuxième partie ya merveille ezoya. Kitoko.